Bonsoir, bonjour, ça dépend à personne W News of Congo et na chaîne na bino bolinga kamingi Congo Web. Na profité na pesa mon président Chabani Mbote et na pesa na cordon na biso Gilbert Biladi, mon directeur aussi il y a le Chouami. Bon mon naka bino moko na lobe na kiti kin bo comprendre te ndeni si fo zonga te. Si fa zonga te si fa sa si fa konda mais lelo si fa penza vani na ndako abite fona lamuka na ke luka pomba ya mungongo nga lobe na lingala na studio na mona ki duplique abimisa na ye betaki mais duplique na binge duplique tout ça émission non c'est pas fouiller na studio on a comprendre te to découvrir ngana bino pourquoi duplique aza sous na studio man ndenge respect photo bande na bonsoir duplique. Bonsoir. Bonne santé. Ouais, santé kitoko kade ba ba omona kwa na bili. Na chéri Coco ezele kan ba TV bonsoir nango za ndeni. To sala ipo et annoncer que album moko ezoya comme nango ouverture quoi. Mais pourquoi pas depuis que le mot boy naza moi chocho naza moi mbambangu na bandaka mamoko attaquer mais depuis que moi tout ça le koso mbongo. Le koso mbongo parce que chéri Coco na générique oyo générique aneza qui titre nango c'est sécurité oloba que za single nango yango comment on peut ça que single ezaki sécurité c'était deux titres si je me trompe pas mais depuis pour nikate chéri Coco na sécurité obomba ki yango po ya na ouverture mais obimisi yango ezetali mana ba YouTube pe ba YouTube pe comment refuta yango ba mayonnaise ba comment ba terre ba YouTube. Il est parce que bêtise trop peut-être il y a de bitin alors bimisa benga peso na poti des flics isso ça yo ba yo finga nga pona ya tikalo ozala artiste David Monsoté obona na Côte d'Ivoire des pliques au Kenda Côte d'Ivoire David Monsoté sola yo kuna des pliques to koma ko benga batu vie zelanga code vie telanga boenga oyo ko lapi munoko na bango kuna ba mnoka ba Ivoire ndi silingala ba Ivoire wana ya ba propagande ya mutu na biso mo asala na maison mère wana comme 140 kuta yende bina basala nga publicité mbongo solo la moi musande les domestiques ceux qui les tona na yebiga le roi de la forêt na ba maso to travailler na ba vérité ne naza bona ko kosa te loko kosa ya nango tellement vaste que kozaka ya David Monsoté donc na studio to ba ouverture avant de kuto kundana maso mususu po phonatique silisio clôturer ou bien ba dédicace ou bien tikali ba est-ce que moi de chamoreza ande photo ça ba dédicace lundi les mêmes lundi en opé toi na programme na ndia donc na ya na cerka ba dédicace et puis to bandi to entamer sikoyo ba générique na biso sona sisi na musala nyonso pena na vide na modi kenga na part na nga artiste na silisi ne ba producteur ba motala makambo na bango excusez-nga biloko lokola ba Davido neti de moment bo ça featuring na mutu mo je me rappelle pas cher internet bo excusez oui c'est ça obeta biloko moko boye comme ba Davido yesu na chéri Coco eso mutu ndozo ka j'aime bien la chanson félicitations pour Nzembo ozoyoka chéri Coco ozoyoka eloko mongo ozobimisa biso lokwa libanda okimi chacho papa chéri banga de papa wemba po soto tolandeli pena bien fa kala déjà un congolais mo sa tomboka ki déjà la musique ya libanda papa wemba ozo comprendre mais lelo ekomi na ofandika bejo te to banda ka biso nde bato banda bakambo wana mona ki papa wemba dera ngana bungi nzela kokola kisanga nzetu tobosana ba makambo wana ti alors to luka ba complexe mo ya pamba te ezande moni pona biso ba congolais tozanga ni matériel bango so ba oleka biso na ba producteur na ba manager biso nde tozanga mais tozana kwa
bombo mwa mbongo na bango so basali produit na bango bayokani na producteur bazwi mbongo na bango babombi bino so ozwi mbongo bombe komi na baboite ozosomba bachampagne lokwa so eloko nini boyebi osa économie te artiste osala biso bien ministère na biso ezosala mpena comme il faut tobanda olela te tokotika bandeko na biso bafana na poto à l'aise kibongo idole no ezalaka fali okwa ozalaki na maison mère bobanda obeta masolo bate sankara dekuta selon moi sifa namona lokota na ndenge baraza basala bongo mpona bapese mpona bakati bapeto nanga mpe ana osolanda émission mombe aya comprendre nanga que afingi bamusicien ya maison mère afingi koma baanimateur apilobeso comme il était même fâché e nango ndenge na ye bomesana na ye lo ya mado cointi coin bato basola ya mado basola maestro ozo comprendre côté mpona mpe tomoni héritier aza koemerge azobeta baatlético bamambo ebele koto mpe deplike aza azobose comprendre donc yosala fierté contrairement ya baorchestre mosusu moyake bana bango so babimi ata lisolo ebetamaka te wana fo toloba vérité de la forage étoile quoi comprendre bato to baleka côté ne babénéficiaire mo eloko on comprend esalaka biso bien parce que naotala fabrice aza koemerge biso mpe koto moins genre quoi parce que kolongwa bamouvement esalaka boye mais ka biso bana le roi de rapport ya bandeko na biso bana poto toyebi ke c'est la famille toi na Congo un jour bafungola mitema parce que baza bapapa na biso bandeko na biso mais franchement faut soit parce que côté mo wana mesana ozokende bokende yango liso te bon yana baraison oyo bapusaki mpona makambo ya nduli oyebi ke un jour ou plus tard kanda te efandi na motema ndenge nini un jour ekita kaka nga mpe bamema ngai nga mpe naza ndeko le roi de la forêt te bija mpe ya na mema so bakimi ndeti nga na kima te parce que na comprenaki naza artiste moi te leo nao vivre mpo naza artiste moto acomprendre te kaza artiste parce que poto oke kuna c'est bien bon mais est-ce que yo ofandaka bande otanoka baimmeuble il faut boulonner neti nga boye nakoka nanga oboulonner te mpo message da na musique mosala nafanda so na bureau boye nakoma okoma ozokomba nakoka neti nga nakoka te donc vomi poto nake nazongi parce que nga naza artiste lobi nakoza na Autriche lobi mpe nakoza na Asie parce que kozalaka Europe te lobi nakoza mpe na Asie lobi na Canada parce que musique nde memanga mais bandeko na biso basiége na poto c'est parce que bazalaka na poto bafandaka na poto bango bayebi cope ya mikili ndenge ezalaka bayebi je neti ngai boye na mikili nayebi je te naotikala kaka boye après okoma oyaka vie epesanga na 2 euro moko boye oye nde bamise baroma oye na salon ve tianga mwa 2 euro te tosala cope na biso comprendre mais bandeko na biso bacombattant toyebi parce que soki bato bacombattre mpona république démocratique du Congo biso mpe toza bacombattant comprendre na biso parce que soki nalandeli intérêt na bango eza mpo Congo ebonga ben so bit mo eza mpo Congo ebonga biso tout toza partant on comprend biso tout toza partant ke Congo ebonga mais ezala na ndenge ya violence te na ndenge ya kobeta bato bamakofi te mais tokoessaye espérons que Congo mpe fe bonga tozala lese lokwa mwana azala tobetela biso mwa parcours no ezala mwana suka parce que obeta eloko mo eza mwa étrange kokola nanga nakoli na musique te nakoli na football nanda revene naza un jour Ronaldo kala wana franchement bato bayebi ngo otala mo bayebi makambo naoloba bana ya njili kotala muwa makambo nazoloba bana kasavu boye tout touche biso bayemba tout le monde azali na chorale sauf nga na père na biso bato tobika biso kokotoye musique soit déjà ya mokili te parce que biso yaki ka biso yaki kaka oyeboye akomisama olingo yesu yo ndimaki kufa mpo te nga na likai momoi na nzambe yango eleki nyonso na motema na ngai kolo yesu yaya ebele ya danger so deja nafandi mwana natanga bato nyonso te totala deja MP5 Ferregola azali tomona Fali Ipupa aza tozomona héritier watana baza namona vie na ngai Boalotin namona Fabregas
naomona vie nanga give ambro na de bodina nakomona masa nanga mirage nalelaki fort surtout album asala donc richesse wana so ye mo acomprendre yango te ayebaki motu moko bafandaka acomprena richesse album nakala nango na pani nayokango donc mpona ntanga baza ebele toli bapapa chéri donc tozomonake bakomba nasali nyonso oyo mobali ya solo asalaka soki alingi to akomi zoba na bolingo kasi babotino baboyi yangano to kwelana ozokomba donc baza tellement ebele mpo depuis que tokomi oshite na émission na biso et à toi Rami ami c'est triste fait ça ami kaindo na gola toujours ba maman Paris ba maman Château Rouge non zonga non ya et mais quand on ça éthique beaucoup sous auto pour faire la maman na yo de cœur avec toi on est ensemble depuis que pomba niance maya sika la vie na biso na Facebook et ça la moyo par aussi na publicité moto zo compassion mon pena que la bouche to ça zo ciao alobaki na obwaka ye na kobwaka net awa na album aza na 4 mabanga na obwaki na nzembo na laki déjà la bouche autour choke lenga kiti tala kiti bilenge allez ko bata na momo wa to ba douter Congo ba pesa esimba te bato babi ke esimba te mais na rassurer ba congolais esimba te bo chaka lito ibozo ba mélodie ya musique na bato ba lo croire na ngane ba dina ba Blanchard Kabang en fait c'est ba moto ko ba kai moto ko sakana te les jeunes premiers de Paris pendant que ça moto de masanga open world Harry Sensamo le suprême masanga Alou Star trésor ya Banzalo et puis King Selova à partir ya Angola na pe ça fait moi danger kitoko saline et puis toujours bossa na te grosse moline toujours l'assistance et to baki kaka akomaka l'assistance à mouvement parce que biso kozanga ba tozaka na bajiki arabe ozokomba tona baprésident mayonnaise basoutenir biso baprésident KDR moteur tout net lobby dimanche wana match ya football manini na ndemba wana apres tokita kinkole tolia mwa liboke donc toza pena bamasa nanga tout ya open world c'est la famille Ronald Lumino abosana te Ronald Lumino moto puisque moto Ronald Lumino moto akosakana te mpe nanga Chibo Apula na Londres moto ya kosakana te bela dinganga yo yebi et puis Diane Balimo amour mbote na place ozwami kwa yo yebi kaka pomba nuance toujours boulot ata bakala eza ouverture dans ma prière à chaque minute mercredi avec bazokota na 15 numéro 6 quoi moto akosakana te toa na studio bientôt la couverture ezosila mais topesi na date te po toama mwa bakokoso na baproducteur mais kiple oki neige ekobima kaka jour ekobima bakongolais baomonake baza na mwana bango moko mpe ifo bakontaka na ye donc moto Bacaras, abundas, affection, your person, my kissing,